omoni petit wana na lelo na longole na kombo na bobengi na ya Barcelone pour ngande muna pesa kombo Barcelone et puis na zongi tina kombo na ya Nzaki Mwena Suana Nzaki Mwena azo sala ba émission soit disant allo baba mabele lycée ya président ye lelo ba ko pesa $12,000 na ye mais réputation oye azo bebisa hein réputation pe ba langage ba makambo oye azo loba na bandenge moboy selon que oye boye écoutez non cher ponda za boy azana yo kangama ate non cher ponda za boy azana yo kangama bambongo loka ba $12,000 ezana ba faux bambongo pas président Caleb. Bambongo loka ba $12,000 ezana ba faux bambongo pas président Caleb. Nzaki Mwena lobby et ça ba mambo moboy et ça faux et archi faux. Nzaki Mwena lobby et ça ba mambo moboy et ça faux et archi faux. Omoni babino yo baloyi enge bokomi nango na ba mamba TV omoni peshanga to sila mamira mindondo ata mokolo mo ata lobela presa Kaleba busoba mais bino tellement OK aussi no komo ba memi ameliso whisky na sima whisky opesi soupe à l'off au lobby biloba loba par rapport au sa bungalo petit nga fait attention Bah américain baloba c'est discrétal mais les conséquences sont réelles. Ne faites pas ça chez vous. Babylone musuyo sali nango monique au sali bémission sur internet. Yeba sort, yeba personnalité ya mutu nini oyo lukeli makambo. Nandinga dance so yo kaka dance moya linda Castro mabina Castro ngamu na pesa ngo da kumuda la finira à l'époque pasteur Christian Kimbuku sudoke te eza vini ni vi wana na vi o eza na oka vi moko a chance nani te aboyango na ndeni te aboyango msu par rapport à ba escroquerie na moni mutu so sali mabe trop na vie aluka ake ko se racheter na bonzambe a escroquer ba tebele. Est-ce qu'on va te belé par rapport à Marambu Missou selon des Singamo est-ce qu'on a des Singamo na victime est-ce qu'on a pour la travailler pas naïe bambongo loka ba $12,000 ezana ba faux bambongo pas président Caleb. Bambongo loka ba $12,000 ezana ba faux bambongo pas président Caleb. Petit nga fait attention. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala nga fio Toyebiki accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Johnny. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ya Johnny, si ta fuma pour tout banga mouture, sous ta caillou, les aboukolona, profite bien de ton jour. Hein? Chers téléspectateurs, bonjour bande de Kovalandia Nouvelle Tendance TV. Merci pour la confiance et fidélité au pays Sarabison dans le magazine Abino, Vérité ou Réalité. Vérité ou Réalité, tu bêta rama solo et solo, na ba réalité les gars na Kinshasa pour beaucoup plus sur ça la révolution na Kinshasa. Donc ça les bénédictions comme je voulais toujours c'est moi la votre salée qui t'a 33 degrés. À plateau na nga na sana de moko bon.
dans les mots pas se présenter pour nous moroboyo kaye ils à la lumière et moi se présenter bonjour Lego. Ouais, bonjour la diva, bonjour vraiment. Moi je peux parler en français. Moi je m'appelle Lola Moucheni, l'artiste Koda Sinark. Donc tango fort pena au Venezuela na groupe Sinark au parlementaire ya Nazarias na masonika ya Lola Moucheni. Donc nga pena Lola Moucheni ba fan na ngatu ya monde entier na pesi bino bambote na moni Olga Kuleka na Canada na Toronto. Donc ba yebi déjà Lola Moucheni mais au ba yebi te Lola Moucheni na zabongo artiste et comédien na groupe Sinark, groupe cher ya président Caleb Tukeba na number 1 leader au ayana modernisation na théâtre Congo. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Lola Moucheni. Avant de commencer, je profite de l'occasion pour saluer Gédéon, merci beaucoup. Il y a Héros vraiment, et puis ça m'a l'air de sortir dans l'émission de Salon vraiment tongo. Un grand merci aussi à Kelly Engal et Babi, Jamatikala Kelly Engal et de gros bisous à toi. Lola Moucheni, pour santé. Ouais, santé qui m'a vraiment en Angolon, Zambende Ozomona Kaka, malgré le parcours, le tour, tout beta na niveau marambongo, mais santé vraiment calme, Nzamba Zobate la pomoni, et si quand Nzamba Zali et Banaka. Donc, étant au monde, Lola Moucheni, on a vraiment qui est bon Zambé Zali, donc qui m'a vraiment Zali, santé pépele, c'est un peu ça. Ouais, groupe Sina, groupe cher, il y a président Caleb Tukeba na number 1, leader à la modernisation na théâtre Congo. Pourtant on a la modernisation et sa modernisation va fantastique pour théâtre na Congo et Koufaki par rapport à Banzonting ba production belé si là qui mais grâce à président Caleb Tukeba na a créé les biso sites locaux la Sina télévision, les sites où les ongisi ba star locaux ba Irsil Pechanga Black Line, ba Sila Bisalo, ba Elise Moulanga donc ba star ba zongi na ba dimension membre par rapport à sites ba Nadine Mafinga Nana lelo bakwenda futuka bamiki libasara masiala na parlons pas grâce à Sinark TV te découvrir le souba Soudiata te découvrir le souba Pakaloui te découvrir le souba terre ya makasi par rapport à Sinark télévision donc le groupe Sinark ils ont qui décale mais aussi aussi sa deuxième saison na biso ya ba mama Cotonou film au président Caleb Tukeba na créé bi parents abotara moi na poigno kola été parents abotara moi na pour moi na lobby a aider moi na et ça tes parents pour na bobo mengono ba richesse na yo comme ça moi na kizengi po yo za ba bénédiction yango to te yaki na ba mama Cotonou donc groupe Sinark pepele to za pena calme ba répétition na biso ndé le kaka na inde 3 chaque lundi 14h 18h to za vraiment pepele donc tous pepele vraiment un bétolo. Merci beaucoup Lola Moucheni. Lola Moucheni ça fait déjà combien de temps dans le groupe Sinark? Lola Moucheni avant ya Sinark vous allez dans le groupe Nini ou bien dans le groupe Nini parce que biso to yebi okamba la mo le groupe Sinark. Bon, les cas par rapport à Binonde Boebinga le groupe Sinark, bato baebi vraiment parcours ya Lola Moucheni, ngana bandino marambo na ndenga ndule. Ngana bandi marambo na ndenga ndule na ndenga dance. So yo kaka dance mo ya Linda Castro mabina Castro, ngamu na pesa ngo da kumuda la finira à l'époque. Pasteur Christian Kimbuku Sudoke. Te eza vini ni vi wana na vi o eza na oka vi moko a chansa nani. Te abo yango na ndeni. Aboyango mso par rapport à ba escroquerie na moni mutu so asali mabe trop na vie aluka ake ce que se racheter na bonzambe a escroquer ba tebele on comprend a escroquer ba tebele par rapport ya ba marambu misusu selon de tingamo ngala a escroquer de tingamo na victime ya escroquerie na epo ngala travailler pa na e escroquer nga danse pourtant on a sali danse na nga Linda Castro ba fait na nga ba yoga magere ba Paul Mal Bill Gates ba Jamaïcain na lemba ba Firenze na lemba to ya to pesa danse Lola Moucheni ngande na zala wana tant que représentant valable Tobina Castro sala impact bino tout boyebi de gagner ni Castro sala impact va zara na ba sponsor te va zo ba sponsor va zongela ba sponsor na kota nga kombote pona lia balar na bango te va zo ba sponsor mais ndezala mais oui ndezala ke tango ozwa tamwa ba amela ba tebele ba masana nga babi magemba tango fort hein pa babi magemba o lelo asa pas di cap ba yebi ba marambo wana ba sebele ba ediba badaya ediba en chakanda ba si c'est na biso à l'époque ediba en chakanda ba Yannick Dido akafa o lelo na yebi position te mais nazoka kaza na maison mère na wenge ba bonne chance selon de nazoka le Yannick Dido akafa to salana e wana te za makambu te sa ba réalité omoni ba biso eza na ngote ke Hercule Mokobe so sali no kikimi ba to londe ba boule donc on dirait que osate donc so sali no kikimia so sali no kikimia donc o se mari misa mandalo ba kimia na ngeza liwate donc kolongwa wana na yo ke maison mère
ve na nga dete ya kimpu ya yo me manga wenge wenge ngo fala na sa test mais na sala test était moi mbouye me bimano biya moi boya na tellement talaka wera na TV sko mona wera live mais ye pa ya ka test obika bela na ye wera abosani ka za musicien donc nga sko na zaka ye après nga donc ya bela 20 son talaka leader lo ka wera mais ye pas ça musicien complexe donc o balo ba mikolo inconscient mais de obosani ke e chapena mambuye makonde ba chama kima tozonga na yo pesa ngo na ba binango ba kusambalele binama na ba wenge na ba quartier la te binama donc ba mambo bele tibale ka bobo ba kenda lola mosheni nde source na yo longwa wana na yo fanda na nga kimia na yo fanda na nga sko na mambo ya bilamba na katsa lemba na ke ba firenze na lemba to ki na ramo ba bagarre na ba bandal na ba guerre de Santa na ba tandase de Jérusalem te ba bagarre forme ba bagarre re to ki de to bagarre ndena yo kuta na ce qu'on a fait na José de Londres Sida Bilamba pour José de Londres à l'époque tant que ça la théâtre et pas maître paille José de Londres a fouté là bas côté na biso na moi ki shinga pe moi ki boba parce que ba Toulouse ba ça la kinde ki ele bobo ka ke se chibambalo parce que Nazarias ngale mamokobe oyo Hercule tango fort na monastère Vietnam na nzila vele les mois ba brasserie Hercule mokobe pe na ki shinga pe moi Damson parce que Vietnam tango fort pas les casso pour Vietnam pe masonique et Venezuela gaita kakunji Vietnam donc Petrus nangale mape na ko sala kinde kina ele na katimini nde tozala na José de Londres to yo parcourir na José de Londres Sida Bilamba te avant José de Londres na kenda na collège de noble na sala na kadogolo lango mapo kadoga talaka ke lo langa lo la yepe lo la pe ya sonam kadogolo lango mana leka pe dimi na collège de noble nde na ko ya na Sida Bilele to parcourir ouais to parcourir na José de Londres Sida Bilamba ti fayo tik wera yo so contrat me mabango na ba poto selon ndenge sengara wera yo ti café vayo sala ndeti ga ke abunga ba maramba bunga nzela nga na yo consoler fa moni José de Londres tsakenda poto ngam na sala ke José de Londres kende poto kembi na fe ça si bien que face à l'indexi que moi bungalo na BTV Viviane Osu oloto salakinde ki Jacques Van Damme ceux qui font salakinde ki na kanga la machine de guerre na maçonnique à Toulouse au monastère au salakinde ki Pepe Kale donc il faut na kanga la machine de guerre faut chacho Toulouse tetaseki na yolo na Tanzanie Vietnam pe chacho mbala kachogi tetaseki na Tanzanie le lombe le Vietnam pe na Norvège donc les lope fait na ratsa ba Mikeli donc ezaki na ngobongo nde wana tango fait ke Mikeli biso artiste tolière à la TV. José de Londres tiki biso na mouvement. To répéta 2 ans to les na TVT. Mais nga mo tant que courageux attends que peta ba fait na beta ku disque. Na beta ku disque volé n'est pas bon disque na betele Willy Mosheni par rapport à TVC nga foya na œuvre. So na tala ki attaque artiste na ya ka na lobela ka ba répétition ba mambo belé œuvre ça tenait na kota studio. Kokota na kota studio na beti disque pe ba promotion pe salama. Na yeko yesko na Sinac pas présent Caleb. Nga na benga président Caleb na Sinac na ya tant que porte-parole na ya tant qu'acteur te na buka ba kipeka na ngai dans des abonnements minutes to parce que tant que porte-parole ya président na minute ce que boya minga tant que porte-parole ya président Caleb malgré naza acteur ya Caleb na ya Sinac en tant que porte-parole ya Caleb nazo le KTV nazo le bela activité ya Sinac nazo le bela évolution ya président Caleb boya qui groupe Sinac par rapport dans vous à la porte-parole ya Caleb na ya qui groupe Sinac on le bela rapé président Caleb parce que azarapé chrétien chrétien marabanze azalaka chrétien te aza chrétien omoni tango omoni tango forto parlementaire ba maçonnique moni ba azalaka chrétien te moni ba azalaka wana mais ba chrétien ba escroquer ba tout c'est nzambe na ngai ça tombe bien l'actualité domine ce président Caleb a escroqué Barcelone $12,000 je sais pas bino boza groupe qui est le temps de parler ouais président Caleb dans des aboués oyebi nako tielo même image en kande Barcelone na olela trop président Caleb azongisele $12,000 na biku tout ba kuta na nzela ekozala mabe makasi tant que yo porte-parole ya président Caleb et là on y okolo parce que depuis que bino groupe Sinac boza groupe chrétien je pense que groupe chrétien président et groupe wana ko matia niveau ko escroquer mutu bon à voyage et puis mutango escroquer aza na lo ba catholique ya musala
D'accord, quoi est-ce que qu'est-ce que tu as pensé l'on yoko loba lola musheni. Omoni. Ça porter parole. Omoni ngai penelo ko nako loba omoni baki mutu makasi mususu bata tefe lelo to komi nango bande ko na bina tefe bokomi nango yo par rapport ba mambo musu. Omoni petit wana na lelo na longole na kombo wana na bobenge na ya Barcelone. Pour ngande muna pesa kombo Barcelone et puis na zongi tina kombo na ya Nzaki Mwena. Omoni lelo tango ba benge Barcelone ami mono ndieke omoni omondo sabu olatino faresa chifenchi. Ya Juventus ya Juve mais la minute to sana mission na kata maison nanga mais on a Juve te parce que moni ba petit wana moni ba bibiso bien lo na yambibi no bien par rapport ya masolo moni ce que ba petit wana eloko esala bango ezani nike amona ka mwa kombo abenge Barcelone amona na longo le kombo Barcelone na pesa siku na zongi senza kimona kota uta retour à l'authenticité kombo na Nzaki Mwena ba petit te na Nzaki Mwena na Nzaki Mwena moni ba Barcelone wana omoni lo fundu o kaka sala na poto omoni kaka sa joueur mobo ya munene abetaka na ba abeta ya mingi so kaka kombo ya kaka na Michel Ango Lolendo na poto mais so bazi kaka ba ina na Congo mais bisi kaka signification ya kombo ya kaka na Congo kaka ko linga suite ba benga kombo na po de grande monde na bana bando po tout le temps nos alara maman je vais faire kaka maman je vais faire kaka maman je vais faire kaka parce que kaka retourne ba kaka ko ba maman baliba gesa les ani bana baliba koma ba kaka te maman je vais faire kaka bisobe Toulouse to yebo kaka na kinini donc maman na Cotonou ka sumba lesa donc maman na sumba donc petit belale la maman na sumba siko kombo na ko sumba ouais pardon kombo na siko ko sumba parce que kuna na poto babenga ke kaka kuna siko babenga ke kaka mais asko na Congo kakeza na sumba donc je vais faire kaka donc maman na lingi na sumba en vrai lingala donc et ça ba kombo misusu ndeso komisa batu bakiteti omoni lelo photo e ba valeur ya batu omoni petit wana Nzaki Mwena azo sala ba émission soit disant allo baba mabele lycée ya président ye lelo ba ko pesa $12,000 na ye mais réputation oye azo bebisa hein réputation pe ba langage ba marambo oye azo loba na bandenge moboy selon que oye boye écoutez non cher pendant ça boy azana yo kangama ana na procès o ezaki ngamokolo la musheni attend que batu o nga la vanda na bango na minute oyo sentir eza makasi colonel Martin Kalala hein yasa bongo na Chaumba na pomoni ngai nde na porter Barcelone plainte selon ngai par rapport à so bebi sa réputation ya président na moni le loto sala batu nga jamais na koya na finga papa abota Nzaki Mwena e simba te ke o mwana na Nzaki Mwena kombo wana ndezo commissaire mutu makasi el aza Barcelone te nga muna benga Barcelone si le lo ba benga Barcelone c'est grâce na ngai donc petit wana azana ne logo to moni lelo oyo basi la bisalu ba esil pechanga lelo bazana la belle ya Caleb tukebana ya Sinak Bronson Sing please au senti que ba grande sœur malgré au moins le succès comme ça biso ba kitetsite et puis petit wana Nzaki Mwena et ça a été ça ba intoxication ya batolion ndonde o balingaka boss na ngate ba sala ndeska ba intoxiqué ba parlementaire na petit pour moi lelo na vie so aussi problème et na batu membre oyo sala no bango elo côté ba zelela ka yo de tango ka yo salelo ko na ba fitino bango tu ba profiter ne lo ko na o msu ba luka mo ba kota chez yo ba zora mo ya kota chez yo te sikoyo mais ça fait au moins déjà donc la deuxième année depuis 2017 abi a patienté qui trop a patienté vraiment trop azana ba voice au président Caleb Loba qui non na ba no foot $1,000 par mois $1,000 mais président Caleb a au sala ngoti on fallait que ba kutana na matanga ya Mumberi jour à mort abel nga sala kutu désordre mais heureusement ba sert ba pire sert ba zaki wana ba pekisa ki donc président Caleb a dit on foot $1,000 par mois mais azo sala ngoti omoni a patienté omoni babilo mususu baloba mo konsamboka alia kanyama ya litoyi moko te lelo internet c'est la kisi ga elinga nango Caleb te elukela nde Caleb ba problème par rapport à quoi bino boyoki kaka Barcelone ndenge ya lobby mais boyoki bolandi émission o Caleb asali na doyung te na mikeli pour président Caleb pasale émission na doyung na ndenga mikeli parce que botale émission avant ya ko chicher likambo faut botala otale émission oyo botali pe émission bosali te bosa ba chiche omoni te tant que boyoki nde Barcelone na lobby bino pe boko soka mbama te boko misaka petona Nzaki Mwena Nzambe on comprend te boko misa Nzambe par rapport à oh ya lobby oh petit wana lobby la bi que Barcelone on le la mbongo na bi ba mbongo
le roi ba 12 000 $, ezana ba faux bambongo pas président Caleb. Obi ke lelo bana Caleb ba tanga na bana Caleb bango nyonso misatu. Brian Believe Royal bango tout ba na France. Et puis na France bango ba na Paris. Brian aza bongo une équipe nationale na école de foot ya Paris Saint-Germain. Ba joueur le roi ba Mbappé ba Neymar ba ya ka pesa bana na entraînement. So tango bana na baso tinda ba vidéo OK baso luka ba salir papa na bango bana na ba Brian ba mbongo na bana na bango tano ka transfert ya Neymar. Un transfert à Neymar non à Paris et à combien? Parce que Neymar Mbappé Saraba na Caleb entraînement à école de foot à Paris Saint-Germain. Aujourd'hui président Laurent Macron, c'est le seul artiste comédien na propagande de France au akutana na Macron et mon président de France. Et ça Macron est dauphin té. Et ça pena yemoko Macron pena OK président na biso pena que si aza président na biso Fati aibi que Macron ça. So président Caleb Toukeba na beta na Macron boy. Donc moni babilo mususu tango oluka bebi sa réputation ya mutu talana nous grandeur ya mutu. Faire rigoler loba, on regarde derrière, on refait personne. De tala simasonga mutu. Ce que petit a regardé derrière te a refait personne te a parlementer mabele lycée. Donc botala na bino be mission kala te penzaki mo na lekane a senga sengane ba pardon par rapport ya kilo trop sir. Trop sir. Alors les Capena TV. Ce qu'on y a, mais quelqu'un peut expliquer comment il y a un niveau ni président qui n'a pas voyagé, à Tiki la Barcelone, maman, ex qui maman Chantal, et puis numéro maman Chantal, si les karaté, il y a des porté parole à Caleb. Au moins peut-être au bando et maman m'abonde bando les gars parce que Koyo qui aime te payer à Barcelone comme c'est sûr vraiment Koyo m'abonde les amis. Nsakimona de fo benga ken Nsakimona po omoni babiso yo eza na ngote yo sonde ni te to sale belelelo na din mavinga dina na chocolat chaud abeti ba mikili ba aller retour c'est pas facile pour poto ba nimo sauvage bazalaka Baptiste minene loka ba José de Londres ba kima na poto blague teti lelo ba kangama na ba na mikili ba koma ko banga ko ya Kinshasa pour ko vivre na Kinshasa c'est pas facile de sokozan esprit te pour beta ndo beti boy na batongo boy de okokato o chapwa ke obeta na kilelo beta na collection ke Chinezoka basket les chaussettes Adidas c'est au Santa Maria Penega Varese Juve donc beti quand ndeke na Juve yo ndeka moi ça Cristiano Ronaldo au fandis qu'on a tribune d'honneur oh c'est la mobile no Cristiano Ronaldo assis sabale apo boke sa balof na bino donc c'est pas facile na ndenga bakinini hein selon ndenge marambo ekendele selon ndenge tactique ekendele makambo nyonso Barcelone nini Nzakimwe na lobby esa ba mambo moboye esa faux et archi faux omoni lelo oyo mutu so baluki ba salir personnalité no baluka ba salir personnalité no na bandenge nyonso Caleb nanu lelo bomona likambo ona kutuka ya divorce ya yemo na mwasi na ye bato bazwela ngo ekoma nango bo les on refi est-ce que na minute so bolo belaka li sola ya Caleb bobi ke Jackie Chapena mwasi ne ba utso boyana Jackie Chapena ka ya Jackie na mwasi taka na kikoko Jackie Chapa komi na mais actualité Jackie bolo belango te donc actualité bosika ya Caleb bolo bela mamba Caleb lio pa kuto longwe bolo belango te. Hein? Et puis si le long na Congo to Kiemba. Bo fait omoni ba na poto manka omoni ba na poto te bolo bela ngote omoni ba na poto omoni ba ndeko na biso bele ba na ba mikili wana eloko esala bango mabunga lolo ke bebisa bango ba mitu et ça par rapport ya ba internet au fele omoni biso na kina to chaka ba mega yana ba chike bele ba mbuye ba petit na biso wana ninga ba kini yekuna sala ba pelle au fele akofa nem suna na restaurant maboto na maison d'habillement na ngane na vandia wifi direct ma mbuto fela a sala ba petit mubenga et puis na ba pelle vidéo so ba petit ba somba ba mega na bango a tinda pété tant au Venezuela a sala mo ba petit ba biloka mike na ba kuru dimba petit mo na meka na sui Joski OK Fokitoro likro pena likro donc batika ko sali personnalité à artiste comment il est là au fait Monderi au Koufama imagine toi bazwa ba photo ya fait Monderi kanda komena AVC ndelonge komi ba chango na ba Facebook po ba loba na fi mutu soka na bezo sunga yo ezate famo na photo na na ndenga pasi to mona ba mambuno na ba ndenge ba biso ba fait uli mosheni ba sombela biso ba voiture to sale logo te hein malgré salama na ba ndenge mabo na zona ngape car na teka na pe apale na ngana mbanzango na loma na Gombe Matadi par rapport ya vitesse âgée mais fait pas longo la nga petit nete ya pété nazalaka pété ave de lingo lo bateke de conseil mon akopé sabatu bota la ntango ça la faire na prêtre na boss to za na relation na boss na mutambongo
faut ça la rana yo, il faut ça la rana kimia po batambongo Caleb tu ke bana nonda zana anona ba mapango oya somba na vie abosana moi ngande mna rappeler que président obosani sous le pango moi ya boy ah lola j'avais oublié par rapport à Kander ana bakar muso asomba o ke lelo akoma abosana ngo donc moni amuta mambo belé ce que va faire le cas ba $12,000 ya ba mbongo oyo ndenga na Belgique bongo tango la muki na tongo Brian va acheter les bonbons $12,000 pour les bonbons. Barcelone a biso donc c'est $12,000 mais azon c'est les ata $8,000 na ye. Ah. Bon wana, moni bon wana. Fait de l'occasion pour saluer Babi Oasis depuis du baba biso za besoin mutuka. Vous en avez besoin voiture à bien contacter Babi Oasis donc. Il aura Babi Oasis les amants bien contacter à 33 degrés de manière tobeta masolo raninga zalaka. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Onilo Mapouya. C'est vrai que la vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par l'air accoutrement. On est au petit bouillé. Tout ça, ah, on parle. 24. La croisement de la direction Cambiana venu par là. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mampouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mampouya. Alain Lele, rien à dire. Odilon Mampouya. Odilon Mampouya. Banaki, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs. Babi va saluer Zala na kitambo. Saluer aka moko. Salo Lomea. La bengi ma fille au bazar lokola ngai ba artiste. Donc boya ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, numéro 20. Babi bazala na bona ba salon mais saluer aka moko babi salon mona poto. Boziwa. Basi kitoko lokwa ngai. Bino mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. La machine Barcelone a beaucoup tout ce qui a causé c'est $12,000 a été à PSATA $8,000 4,000 sont aux Azouane les ambonais pas si allez lire les livres. Moi j'espère que mission là yo otalaki en monté et logo sobo ma petit na biso TV moni oza na monde TV lelo faut ça na maîtrise faut ça en esprit moni lelo on a limité que chukuma to ini edu bako samba na prosema boito ini edo aleki aloba na chukuma o chukuma le anga $12,000 comprends kwani bana ba mbongo te comprends neti petana na ana mbongo te moi lelo Caleb le seul artiste comédien qui va comédien tout na mbongo na Congo. Oui, je suis sûr par rapport à les arguments. Je peux citer les arguments. Caleb, il est le seul comédien qui véhicule un Range Rover au Congo. Et puis Range Rover o ya kala te po ba comédien belé batambo na Range Rover mais il y a ancien modèle. C'est un président et un comédien. C'est un président et groupe. C'est un président et groupe théâtral Fisson Saïsaï. Et puis groupe théâtral et Koufa. Les patrons de tous les. Merci beaucoup pour la langage. Ami Bengaka. Mais Aza président. Te yolo. Nabi yo déjà au monde yo za journaliste. Yo déjà le bi Ami Bengaka. O tient déjà là. Na subjonctif de constructif pénal. Oui, je me laisse. Na ba matanga bino ba comédien moi ba comédien sous président
c'est le patron de tous les comédiens. Sont des comédiens complexés. Notre président de l'association de tous les comédiens, c'est le président Massoumou Debonde Yalaka Yala. C'est lui le patron, c'est lui le président. Kaleba leki bango tout ce qu'on a bala, na papa Massoumou Kaleba leki na la. Donc na bango tout. Donc bango nyo se pris groupe Sinak, c'est le seul groupe où l'équipe a groupe théâtral nyonso. Au moins groupe Sinak tellement Tolinga kolobela lobela to moni ki Caleb so bazuka ki Caleb ndeka Caleb azala ba pesa ngo José de Londres bolembi makelele na Congo bolembi be mission pour Caleb akenda apoto ayaka ana groupe evanda ana structure ana chaîne à télévision et les canal ba YouTube et les canal ba Star Time et les canal ba TNT kalate ba canal plus ba canal sat marambo zo fimba donc ma solo zo kende et puis to tourner déjà film zo le kabongo na et les kabongo na ba chaîne moins internationale Iroya na ba Singmaro Masia et ça peut ba chaîne par rapport à ko valoriser kaka cinéma congolais donc elingo lo baté que soki na ba ningi mobo na ba ningi moté Caleb c'est un grand homme faut beaucoup de respect avec cet homme asala makasi na mboka Caleb asala no théâtre pas mututé Caleb a sali théâtre pas mututé mais Caleb a tala souci Caleb a kene Nigeria a mon a degré ni bactéries à Nigeria ba valoriser art habité nga pena ya idéologie na sala ngona mboka na biso Congo lelo botala groupe Sinak banda kunini au théâtre nini laksa loka na groupe Sinak basi nini ba na groupe nini loka groupe Sinak mibali nini ba loka mibali ba na groupe Sinak mais to lobela ngote par rapport ya oyo tozali to vivre na humilité précède la gloire donc to lingate ka to lobara non exagère na bisoté bisoto sala rande musala to démontrer de boulot donc c'est par rapport à ça par rapport il y a porte-parole il y a président Caleb et l'onyo ko loba suka pona mambo Barcelone na lobby donc $12,000 yobi ke kamite ngana KBC Petsuana moni Petsuana ngana KBC soka talanga ta petit nga Barcelone zaki mona ngamba pesa komba Barcelone omoni babino yo baloyi ngebe komi na ngona ba mamba TV omoni peshanga to sila mamira mindondo ata mukolomo ata lobela presa Kaleba buzoba mais bino tellement OK aussi no komo ba memi ameliso whisky na sima whisky au pesi soupe à l'off au lobby biloba loba par rapport au sa bungalo petit nga fait attention ba américain ba loba c'est du spectacle mais les conséquences sont réelles. Ne faites pas ça chez vous. Babylone Moussouyo Sali non Monique au Sali bémission de internet. Yeba sort, yeba personnalité à Moutou nini oyo lukeli makambo. On point. Inutile à retang rebelle, inutile à rolobe belé. Petit nanga regarder derrière revient personne nsakimona. Ko sala mambo na loyengete po ba osekayo. Et puis nezana ka bato batinna ke na ministre déjà ba balukeli yo. Ba salo déjà bena ke mabaluka. Zonga sima, zonga moto, babitala sima zonga moto. Yeba mamboluki et puis osana ndena problème na ngai ngana nde mona porter na plainte na parquet général maître Tete Kabwe ana marambo yo papa Matadiwamba papa Matadiwamba ebi marambo yo Barcelone oluki ba problème maître Thierry na galerie présidentielle ebi makambo yo maître Tete Kabwe vena ngai ya mabele ya lemba ya tongo la Sanskin ve Petsuana da na procès. Merci beaucoup le Cheni. Boni siko ba programme ya Sinak. Et ce soit un programme en groupe Sinak parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Bah programme en groupe Sinak, groupe cher après ça Caleb, bah fanatique na biso ba excuser biso vraiment trop pour to rediffuser trop. Bah rediffuser on a tout ça là qui en haut et ça par rapport ya temps pour moni Sinak to linga mingi to tourner réalité. Na film na biso ba mama Cotonou et singa idi nana kende poto a tourner pe na poto après ya. Ndo mona ki yango sale moi décalage vraiment. Ba programme na biso tozo zong sango kalate ba mama Cotonou déjà fin tozo banda pièce à sika pour ça Caleb azokoma d'ici jeudi suka samedi ça déjà na kin ba programme na biso to continuer calme ba répétition na biso zo continuer toujours na fief na biso na inde 3 côté to kutana na ba chetani gola papa Hervé po biso to za lundi chetani gola mardi donc on a profité pe na pesa monanga Marc Aouzma solo to sola ki to pachango na nenga be me batela kimia to zala na chaque lundi pe na inde 3 à partir de 14h 18h to zo bosser biso Sinak nde musala omoni ba biso balola o lelo msuba tumsuba koma abunga o Sinak koma boy Sinak koma boy longa ko ketse koma boy moni ngande na kana Sinak na zo ba sponsor for ponga na no alire
ngana na ba rei musu na beta na banzele musu na yaka na bango o senti benake o na petit mobo ya pembe ye mo pena presa o mi mona me yango petit obimisi na mai to ndeni TV zanga te saka pouvoir kimbango komoni ngana mwana kimbango na sa mwana oyo kimbango azana no koko na ngana na nenga bamboka koko na ngana pena doge petit ya koko na ngai Paris bino ba garçon théâtre beaucoup mo linga basi bato ba poto na kisi vous comprenez moi ça bata poto western le kuno moi ka $10,000 na fuka moi ça poto ko mo regret ngana le sel si on se comprend beaucoup mo simba kisi pa ba garçon omoni ba garçon théâtre on simba ta biso basi yango bino c'était beaucoup mo ke musika bozo simba la basi ya poto omoni bato bazo simba la basi ya poto ba kisi ça bato bazo vivre un intérêt ndeti ngana préférer kuna linga yo momena ngando zana bakinini o bunda dana bakinini na bike lobi tang masolo esimba o sabu ngalote omoni ngai ba petit ana ba yebele ba yaka pe bele na banenge moboye na uto bengana bango ebele ngala na momina ngala te ngala na momina ngana nenga kin ngana bala na nenga bakin na bala na ngala na nenga bakin omoni fali lelo ayemina na bafana mais ba petit ba tigara fali te ba petit ba ya kaka bango moko bazoya ko changa semi alors nga mère penala par rapport à qui signe puis bébé Esther Sylvana moi na kitoko mais ba petit ba ya bango mo changa semi donc rien à dire rien à commenter et ça par rapport ya bongo donc petit penaza na parler ngai monde monde a et ça monde moboye et ça tellement kitoko pour monde à TV ngana na ba témoignage ba tebela TV lelo ba isho koko comme na chaîne ya télévision aisho koko tangu to bandi mambango ya ba bébé de la presse to cha bango ba poa ba isho koko ba chichini lipe à son âme ba joli kindra très joli ba sitsa kapashi ba no rappeler ndo senti pena ke sentir ezala mo ebele to chana ba poa lelo pe ba ya ba s'imposa makambu pe ça na nenga kimia par rapport ya masolo na vie photos en patience poto eza na fin du monde te koza na moi si na poto na monde art et puis basi wana ba tinda biso na nzela ya Turquie moi si wa linga mobali na e jamais ko tinde voyage na nzela Turquie obinzela Turquie na bakenda ndeni boke poto na butu bakoti bino na mwa bato mo ezanga mwinda boke ndeka bakoke bwaka msuna bakoke bwaka msuna bandundu ya poto on va kenda Grèce. Il Grèce à wapi? Parce que biso akali Tala, au nom de Jésus na kombo nzambe ya Nazareth. Mibali bakoya na finu bayilo na ndenge ya Njili Parimba mo. Njili Charles de Gaulle. Njili Charles de Gaulle, Njili sa vingtaine. Njili Turquie. Turquie. Bakota wana nini? Bakota bango na bateau sans. Ba bateau ngizala kwa ka ba fulelo apema. Donc basi pompe d'éjection, basi loka pemba. C'est comme la bilo muso ça. Omoni lelo to comme saka na nzambe yo OK na poto mona banzela bongo na banzela fraude da banzela mwa mabe mais yo wana na kati o nzambe sunganga na leka c'est n'importe quoi hein. Ah tala poto eza fin du monde te bande ko nanga artiste Oluki France Njili Charles de Gaulle au kita papa a dit kilombo za na e batu belé basa ba mema batu ba mikili et puis le sel mutape sa visa ezaka Jésus Christ à Nazareth yene nzamba ba visa yene nzamba ba passeport te bati kande ko salir ba kombo ya ba président ya batu po président Kaleba mema moi sina bana misatu na poto asa le seul comédien wa mema moi sina bana misatu na poto Barcelona bi ya benga président Kaleb moi sino bana bi ke ba na poto ukela nga muto oyo asala ka pechana na olinga to bengi Barcelone senza kimona mwana ana zelo omoni kipembe ba mo na sala ba mambwana kipembe basa pembe tellement tolobi ke boki misa bangungi na ndako comme sibino kiteti to zongeli basa mwindu on point mi Josène c'était moindo si ça na ba mabanga na comme ça ba mabanga na ngai avant na bête ba mabanga na ngai wera na frère Patrice ba na rando allez webiteke wera na frère Patrice ba weleli dans sa fwenge Fwenge zalaka ya frère Patrice wera nda yiba fwenge moni wera tsaiba na kelela bambati ba momi ba stringe na lingi na mona fwenge yo fwenge frère Patrice kwa yemba ngona ndenga bonzambe moya mene ya la fwenge fumu Yesu mfwenge se moya mene ya la fwenge
pele semfumu fwengese donc fwenge za frère Patrice batu tout bobina fwenga we raboke senga frère Patrice pardon plus 243 85 38 79 068 plus 243 85 38 79 068 waneza numéro alo la musheni bolukinga na ba WhatsApp na Instagram bobetka alo la musheni Lola Moucheni officiel donc partout boluka Lola Moucheni partout bozwangai na artiste o na bomba na raté na pesimbote na na Olga Kuleka Olga Kuleka na Toronto moi ça pembe Olga Kuleka lumière à Toronto Momio akangi Toronto na bosanité Pamela ke c'est dit tout monde Lubanzadio moi na fait na biso Zetmakia di prêtre Zetmakia di libulu manzengele na ndenga ba Paris na bosanité Jirin c'est bon de nationalité belge Patrick Cisco Patrick Pai Cisco na ndenga ba Belgique Pasteur Julien Pai na Inde Mazozo na Inde Pasteur Julien Pai na Inde Mazozo na Inde Lola Moucheni artiste na bino yoyo batu tout bozara na besoin na ngana ba spectacle na ba one man show numéro na ngana pesa ki plus 243 85 38 79 068 nabi ke bana poto bozoya bozara na besoin botambola na nga po bo se défouler pour rire na poto eza médicament na Kinshasa et comme ingir yango mo lelo ba artiste comédie ba ça valoriser te na Congo par rapport ya bazo négliger art na bango lelo artiste komi abeli ba cotiser la kembongo ngana ndimite ke ini edu to chukuma abeli ba cotiser le mbongo jamais go sala mananenga Nigeria to ba petit na biso ba beta na ba canal sat Bozo ba contact na nga na plus 243 85 38 79 068 ba numéro na nga na me ba tout bwana besoin syllabis ya langila déjà ma solo sila ki tout pepele ba syllabis ya langila o ba tekele bango eza ba syllabis ya lokuta ngande mutu na tikala na charge ya langila na Congo yana ba petit mo ba le KTV ba loba mamba ba langila eza bango te ngana ba syllabis vraiment syllabis ya langila ngana na ngai mwana o na yebi ndusa langila pona ko remercier na famille avec na changora na $100 de soza na $100 oza silabisa langila po langila eza indusa omoni vekes langila ndo parlementaire ngondeni batu bako Venezuela na Maison Blanche ke abule dok ndenge na zaria sawa ina oyo kosuna Miami dende na za na oyo kanzala mais Petrus ba dive fula mpungu ya Zarias mais petit fufu eza na ngwana mami nzumba pe ya Zarias donc nzungu pe eza na ngwana mais Petrus moto gachi pe ya Zarias donc moto pesa mais ce que moto londo ndo sakinde ki ba dive fula mpungu lambio simwanka de moto ndako lamba fufu azate de feke si yemo ko lamba fufu veke sa lamba fufu apesa petit mbongo akenda somba Thompson pecha zoya na Thompson momi avec SP azoya veke sa parlementaire na langila. Merci beaucoup Lola Moucheni. Merci à mon président Vini Malou de Ramishika Mama Social et grand merci à Kelly Nga le Jimmy Achoki depuis Paris. Jimmy Achoki wana pena ya nga ya palais Jimmy Achoki Congo Lipanda Jimmy Achoki Lola Moucheni na oyo ba projet to solo la Jimmy Achoki réaliser yango yabike émission na sali et c'est émission l'équipe émission tout na sala et puis ça les seules émissions ko pâté par rapport à vérité on a lobby et puis na sengi ba fanatique na biso nyonso ya sinap na nous pardon na fuka mi pena ba fanatique na biso nyonso ya monde entier o bayoki mabe par rapport ya ndenge ba sali réputation après ça Caleb pardon vraiment bolimbisanga pardon vraiment bolimbisa après ça bo continuer toujours ko abonner na chaîne na bino ya Signac TV et pour chaîne o botali Lola Moucheni bo abonner massivement o yambi Lola Moucheni nouvelle tendance TV donc nouvelle tendance TV nde makambu abonnez-vous massivement so lingo ka vérité pour ande vérité bo moni nde ba vérité bimi na nouvelle tendance TV donc abonnez-vous massivement sur votre chaîne nouvelle tendance TV vous de Alain le boss Alain le donc courage boss Alain de Lola Moucheni na oyo pona ba gag ba marambutu au contacter l'artiste et ça la bien boss donc courage merci à Jimmy Achoki il y a ici bambou wa ya nanga donc là il y a ici bambou Deborah Njashi de longue jambe c'est Jimmy Achoki il y a ici bambou depuis Paris donc voilà ba ya nanga ya net ça dit que moi c'est même mariage thème ba femme de mais aussi baté Kelly Ngale merci pour l'assistance babi Lola Moucheni wala émission donc ce moment de biso to ngai to betel moi li ba ku boni biso
comme la suite émission merci beaucoup à Alain Ndele mon chef mon boss Kaye Babi Alain Ndele Makam pour vous santé vous abonner massivement à Nouvelle Tendance Bino donc un grand merci à ma chef na ngani soto Nouvelle Tendance j'ai Dayon Jordan papa Lidor Ador Yeye Amiral Chamala collègue dans la poupette from Lucia bye bye ciao Magazine Vérité ou Réalité. Magazine Vérité ou Réalité.